na Kabila faux ministre ya justice a contresigné na mandat na ye d'arrêt international parce que amata akita akokangama parce que boyebi bien mwana mai asalaki na démarche ya liboso ya kokende koseexile na niveau ya Zambie baboyi balingaki passer par la force mpona kosala rébellion na opposant zambien bakangi ye alors achangeaki donne mpona kokende kosolliciter exil yala abandaki koluka par quel moyen à se sauver, à se blanchir. Mais ndenge esala na Kabila azali na liste noire parce que azali na nous un terroriste, azali terroriste parce que ye mutu afinansaka ba ADF, ye mutu afinansaka Boko Haram, ye mutu afinansaka Daesh, bazali parmi ba kamikaze, bazali parmi batu oyo bazali na Aden ya Oussama Ben Laden pour semer terreur dans le monde. Kabila tikeli peuple congolais kuluna, Kabila tikeli peuple congolais kimuyibi, Kabila tikeli peuple congolais na passe. Mais mutu oyo anyokoli peuple congolais pendant 18 ans. Ayaki mutu moko boye, l'air atali ke alors bande kona biso nyonso ya Vision Plus télévision ba nyonso bazuli bakuya kolanda biso bonjour bonsoir ezali ko dépendre na ngonga o bozui libaku ya kolanda biso lelo biso na bino tokobeta ba deux sujets na ordre du jour sujet ya liboso tokoyebisa bino ba révélation troublante ya madame Sonia Rollet oyo abimisi asali ba révélation moko terrible. Donc bande kona biso nyonso ya Vision Plus télévision ba nyonso bazui libaku ya kolanda biso na kati ya émission na bino toloba te na mwana akoli Sonia Rollet abimisi ba révélation moko troublante oyo ya concernant Joseph Kabila na bande nae. Problème ya Kabila ezalaki nini? Kabila yebaki que non a posé ba crime ebelé. Parce que na rapport ya mapping oyo bakendaki ko exposer na niveau ya Union européenne oyo bakendaki ko exposer na niveau ya Nations Unies et pesaki Kabila vertige alors il savait que non coûte que coûte vaille que vaille il faut bakangaye. Alors stratégie nini ba mettraki en place ba mettraki en place net stratégie ezalaki à conserver soi-disant majorité préfabriquée na bango acha batu oyo bazali na ba sauter na ba poste moko stratégique donc entre autres Tambo Mamba oyo aboma kutu ba congolais na avion oyo bango ba pesaki ordre ya kwa battre yango à l'époque na 1998. Et puis, Akamati, Janine Mabund a tiré net du président de l'Assemblée nationale parce que Aïba qui bien que non, Janine Mabund l'air Azalaka, ministre et à portefeuille, et ça va femme oyo ba détournant mbongo et belé plus de 5 milliards de dollars américains. Il y a 4 entreprises y a l'État. Yango bozo mona que non, ba entreprise et belé na biso y a l'État et kota qui faillite entre autres SNCC, Onatra. Ba de Gerard, ba de GI, ezalaki na faillite makasi. Mais tant que ba entreprise na biso ezalaki na faillite, ezalaki tant na bango o bango babandaki ko so mbongo ya trésor public pona ko s'amuser nango, pona ko sakana nango, pona ko sala nango du n'importe quoi. Alors Dieu merci, ndenge babandaki ko luka par tous les moyens. Bazala na même mise sur la justice congolaise, ba carte na bango tout et kwaya na mai parce que pièce maîtresse na bango ezalaki Beno Lomba oyo azalaki sous sanction ya Union européenne na États-Unis d'Amérique. Voilà comment tout ce que Union européenne na États-Unis d'Amérique ba benga président ya cour constitutionnelle Beno Lomba pona ko convaincre concernant Atika Makambu Yamboka Atika Kolanda Kabila azali intellectuel Atika biloko wana yango bomona ki kenon Beno Lomba azwaki décision ya kokende ko s'exiler na niveau ya Belgique place oyo epesaki la Kabili ba vertige. Alors plan nini ba mettraki en place ba ki na plan oyo ya kenon ministre ya justice
abanda ko contrôler ba cours et tribunaux nyonso, abanda ko contrôler na cour constitutionnelle eloko etikala ko salate parce que nyonso na bayebaki ke non po bakanga Kabila faux ministre ya justice a contresigné na mandat na ye d'arrêt international parce que amata akita akokangama parce que boyebi bien mwana mai asalaki na démarche ya liboso ya kokende ko s'exiler na niveau ya Zambie ba boyi ba lingaki ba passer par la force pour na ko sala rébellion na opposant zambien ba kangiye alors a changé qui donne pour na ko kende ko solliciter exil na niveau ya Kibon parce que Kibon ezali pays oyo ezali na signer charte ya CPIT. Yangona mes chers compatriotes, abandaki koluka par tous les moyens à kende na niveau ya Kibon. Mais chose étonnante ezali nini, ba pekisi ye kokute territoire national jusqu'à la nouvelle installation ya bureau international ya ko juger ba crime nyonso oyo bango ba posa na 18 ans. Koboma peuple congolais ko détourner ba minéraux na biso yango bomoni ke non mwana ma ya communauté lantela plus grave bien accueilli na niveau ya Kolwezi l'air ba beti carte na bango ya kosala rébellion na niveau ya Zambie simbité de place oyo yango abengaki koto oyo baswa biloko na ye nyonso ya valeur bakotisa yango na ba valise pour rejoindre ye na niveau ya Lubumbashi. Mais chose étonnante ezali ke non l'air bakomi kofouiller ba biloko na kati ya o tobengi ba valise na ye baye ko découvrir pistolet en or, baye ko découvrir ba drone de guerre, baye ko découvrir testament ya Hippolyte Kanambe. Place nini akomi ke non il faut bakende kokunda ye na Rwanda ezali pasi mingi. Et puis revolver en or, donc revolver neti oyo Muammar Kadhafi alaka na yango ezali kokota 52 balles na kati nyonso wana nini nyonso wana yala abandaki koluka par quel moyen à se sauver, à se blanchir. Mais ndenge sana Kabila azali na liste noire parce que azali na nous de un terroriste, azali terroriste parce que yemutu a financé ba ADF, yemutu a financé Boko Haram, yemutu a financé Daesh, bazali parmi ba kamikaze, bazali parmi batu oyo bazali na Aden ya Oussama Ben Laden pour na ko semer terreur dans le monde. Nyonso wana voilà pourquoi a metraki politique moko en place Yakobo Maba entreprise nyonso congolais. Le preuve en est que non Orgaman oyo bandaki côté kaba Thompson oyo bandaki côté kaba vivre frais ya ba chambre froide Kabila aboma Orgaman pona kosala service mususu o babengi Regal e bandaki kofuta taxe mon côté babiloko na bango nyonso tout e bandaki kolekana ofele sans kofuta ni du franc. Mais depuis la semaine dernière chef de l'État a annulé akamatu certificat ya Orgaman o ezaki na maboko ya Regal bazongiseli yango Orgaman ezali pona koyebisa bino ke non leur gouvernement union sacrée ezali kobima awa. Donc masolo ekozala elengi parce que Orgaman ekozongela système nango ya koteka ba Thompson na gros poete ba détaillant ba banda kokende kosomba pona koteka na prix moko oyo ekozala abordable ya bandeko na biso nyonso ba se retrouver social et bonga. Alors eloko ya kokamwa ezake non du moins chaque année RDC tobandaki ko bungisa plus de 2 milliards de dollars américains ezokende kaka na ba poche ya bato. Mais mbongo kokota na kesa leta ndenge nini parce que okamati douane Kabila nde azali ko contrôler yango na libota na ye. Aucun niveau ya ba passeport également, aucun niveau ya aéroport go pass mbongo ekotaka na poche ya batuana. SNCC par terre, on attrape par terre. Système na santé na biso mabe ba hôpital ya malonga
Kabila sali yango te, Kabila tikeli peuple congolais kuluna, Kabila tikeli peuple congolais kimuyibi, Kabila tikeli peuple congolais na passe. Mais mutu oyo anyokoli peuple congolais pendant 18 ans. Ayaki mutu moko boye, l'air atali keno indelie alingaki abata manase ya coalition. Alingi abata manase ya Assemblée nationale. Mais toye kolakisa ye keno UDPS ezali machine ya politique. Yango bomoni keno mwana mai apakati mbangu akimi atiki ba Ntambwe Mwamba na libulu, atiki ba Sylvestre Ilunga na libulu, atiki ba Emmanuel Shadari na libulu, parce que ils étaient sûrs na ba minduki na bango nyoso ba sombaki o ba bandaki koluka par quel moyen ekota na nzela ya Tanzanie po ekende na niveau ya Kalemi place oyo nani ndeko na ye Zoé azali gouverneur en complicité na Richard Mangès Manche. Yango bomoni keno bana mai babengisi bango awa na Kinshasa. À partir ya lundi il faut déjà baya awa ba répondre na ba acte na bango, parce que oyo balingaki basala wana ezalaki oyo tobengi bien haute trahison to complicité contre la nation congolaise. Yango mes chers compatriotes, boyoki Ntambwe Mwamba ye moko alobi akodémissionner na ye. Akomi kosenga par quel moyen akokota na kati ya union sacrée. Mais biso na minute oyo to bandaki koyebisa bango maintes fois. Union sacrée e alaki neti masuwa ya Noé. To yebisaki bango boya bokota ebele basalaki ba minene. Awa komi kogende kolela mama Denise bango na matata mponyo. Union sacrée ezali place ya ba criminalité oyo bakoya kobatama na ba acte na bango o tu basala na kimuyibi na bango o bayiba bambongo ya babukanga loso baboma ba congolais siko balingi baya neti na union sacrée. Union sacrée ezali place ya blanchissement te babengi yango bien ezali sacré. Eloko oyo eza sacré eza eloko oyo ezali ko évoluer na franchise, ezali eloko oyo ezali ko évoluer na divinité ya Nzambe. Yango bosomona kenon ba congolais nyoso balaki na ngambu wana l'air bafandi balobi non 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 non, Fachi c'est notre frère congolais. Yango bayaki to sangani poète tobimisa gouvernement le peuple d'abord, tobimisa gouvernement union sacrée oyo ekozala au service ya peuple congolais, parce que majorité oyo bango ba fabrikaki yalaki majorité oyo ya kenon ba intérêt na bango ezalaki kaka kingakati na protection ya Hippolyte Kanambe. Yango bomoni kenon bureau d'âge balobaki déjà dans les prochains jours ba organiser plénière pour banda déjà ba travaux ya mike ya organiser ba élection ya bureau définitif ya assemblée nationale. Place nini oyo ba oto bengi ba privilège nyoso o Kabila bandaki kosala na yango, ba makambu nyoso o Kabila bandaki kosala na yango ekokweya na mai, parce que obemi naku l'air azalaka président ya assemblée nationale ye mutu a lekisa balwa moko ya keno Kabila bako kanga yete, Kabila bako sambisa yete, Kabila ifo banda kozwa des salaires nyoso wana balwa nyoso wana ekokweya. Et puis ba députés nationaux nyoso na ba députés provinciaux bako banda lisusu ko bénéficier na immunité parlementaire ata mukolo moko te. Bango nyoso bakozala na point moko d'égalité neti ba citoyen nyoso congolais. Donc soki obuki mubeku, soki oyibi, soki osali mbeba bakokanga yo. Yango monaki kenon de plupart ya ba voleurs, de plupart ya ba criminels bayebaki déjà. Yango moni ebele bakei ko batama na niveau ya Sénat, mususu bake ko batama na niveau ya Assemblée nationale. Ndenge mokozi alobaki bien kenon kisalu mebanda, kisalu mebanda musala ebandi muchimu wabanyi kazi ina anza, donc musala ebandi. Eza pona koyebisa bino kenon ndenge ezali wana personne alingaki s'imaginer kenon oh un jour Janine Mabunda kozala libanda. Yo muto
critiquaki o tozali na république ya ba juge te o patati patata mais lelo tomoni kaka yo Janine Mabundu okei na niveau ya conseil d'état pona kokende kokotisa recours o ba destituer mais heureusement que non denge tokomi na état de droit denge tokomi na justice ya solo kuna pe balobi dossier ezali recevable mais non fondé nyonso wana eza pona koyebisa bino que non justice ebandi voir na batu oyo ba nomaki bango na structure ya anticorruption na agence ya anticorruption mais bango moko ba corrompi ba pesi bino responsabilité boke na Access Bank bozui ba $30,000 américains mais sokande ba tchela ki bino ba caméra ba filmer bino alors denge tosolo bana bino awa mutu oyo banomaki neti coordonnateur ya agence ya lutte contre la corruption na ba masa na emisa to bazwaki ba $30,000 bazali ya kokangama wana eza oyo eyebani alors ba oyo bazwa déjà bokoyeba tokoyeba yango ndenge nini yango wana mes chers compatriotes ndenge ezali wana vraiment eyalaki pasi mpona mboka na biso Kabila abebisaki ba secteur nyonso. Donc tout s'est passé toujours na corruption. Tout s'est passé toujours na malhonnêteté. Nyonso na Congo bandaki kolekana toujours na mafia. Ezala na douane, ezala na ba secteur universitaire, ezala na ba secteur éducatif, ezala na secteur ya santé. Tout ezalaki toujours dans les mafias. Yango bomonaki ke non États-Unis d'Amérique na mokozi na biso ya mboka Fachi Beton basignaki partenariat ya ko combattre la corruption parce que corruption de mutu esala ke non bidje na biso ezala toujours na se mais nini yango esala ke bidje ezala na se alors que tozali na ba minéraux nyonso awa tozali na ba fleuve Congo tozali na ba potentialité vraiment ebele tozali na forêt moko ya munene oyo ezali deuxième na monde RDC toza pays moko te ke non toko banda ko kende ko somba baloso na Angola non tozali pays moko te ke non bako banda ko importer les biso ba semoule na niveau ya Brésil na niveau ya RDC on peut tout faire yango wana tozali kobenga bandeko na biso nyonso ba congolais o bakendaki libanda koyekola na domaine ya agriculture na domaine ya transport ezali façon oyo boko créer ba emploi pona ko accompagner mokonzi mboka na vision na ye ya le peuple d'abord. Yango na bomona ki na discours ya mokonzi mboka alobi banque agricole ekozonga. Alors tant que mokonzi abandaki kobunda pona kobongisa social ya peuple congolais pona ko améliorer vie ya peuple congolais nde place oyo ba nilotique o ba comment ba congolais na kimkolo babandaki ko sala par tous les moyens pona ko empêcher mokonzi mboka. Et voilà sikoyo mwana mai ayebeli apakati mbangu akei na Lubumbashi mais Lubumbashi ça toujours Congo. Alors que Bassignisa qui est déjà lettre dans États-Unis d'Amérique, na communauté internationale, il y a que non à cause de la licence politique et puis ayeba que non na ba enquête au tribunal pénal international bakoya ko installer na niveau ya RDC et ça peut être ce qui bazuye na mbeba pour akosoma na ye kaka ba preuve nyonso ezali donc place na ye ezali Guantanamo, place naye ezali CPI. Yako to CPI vraiment pour nangai. Ba comme maye kuna sali ata 5 jours. Ya aza mutu moro bo il faut ba memaye na Guantanamo parce que c'est un méchant mutu oyo abomi 10 millions de Congolais. Ba violer bande kona biso ebele. Combien de ba orphelins militaires oyo ba kufa, ba généraux boni ba kufa. Ba professeur boni bazo continuer na kokufa nyoso wana kaka Kabila mais yo mutu moko na groupe na yo ya 80 personnes bolingi bozo mboka mobimba en otage yango tozo yebisa bino que non bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne na bino Vision Plus télévision bozala ki vraiment ebele ya kolanda biso eza mwana na bino ndeko na bino mwana koli mes salutations spéciales à mon vieux Roger les combattants à mon vieux Chikito Mushashino à mon vieux Jamaver à plusieurs personnes oyo balingakanga oyo basepelakananga vraiment bozala ki ebele numéro nanga ezali toujours le même plus 243 89 784 33 42 plus 243 89 784 33 42
Bye bye et dans le prochain numéro.